Bozo juge sila pona soka bat bazolo ba sa ko ke ninga za wana za la boy na boy si na mapeka likolo boy na boy babi ko juge mu na musika te tant que to yebi likambu to te bi programme ya mutu te. OK. Sila mutu ana ba programme ya epé mutu akoka na vie azate boti ko juge muninga mabe parce que magamba dina na sila to ko pensa monso te to ko kota mo te relation na bango quand moi chala tibinde bandati sila bekam ba te beli balinga te. Et surtout dans le monde, OK. Et belé balina si la bisalo. C'est ça l'attention. Ah ça l'attention parce que ceux qui m'ont un défaut Luka, beauté aïe, allez corriger mes erreurs et non on critiquer mon par rapport à faiblesse mon boy azana mo. Donc depuis moi mon bal mon boy aïe banité. Aze lokote azoyi anandinte dina na kotinda mwa mbala na mona dina na amasi pa na bagage amasi bagage amaye atambola na basi ya mbala APD OK oui APD ko tali ba APD mambo loba au sali mission mo bena film mo boy azo critiquer sila abenga sila soki beki soki na eyo nani contre nani pour nana candidat bango tout bazaba ndeko nanga parce que baba congolaise baza basia na yo ko finga sila bisalute alobini nike sila asilisete alugaki penani dinana ya ko epolesha na ngapo fulanga olo makambu le compteur au perdre aussi la théâtre kalaze loko to fini makambo ko yebite olo makambo yebite donc faut lugo se renseigner luga ko yeba histoire donc faut yeba nto ba yeba yo monsieur luka ba yeba ndenga biko luka na ndenga ko ta rankina bango te pesa moto ba finga sila bisalute et puis sila c'est mon idole na linga di makasi finite neti mwana wana oza boye loko te yo ko finga sila bisalute keba makasi pe keba makasi keba na tio penda musapi yo ko finga sila bisalute ina na master na eti yo niveau sila po finga sila dina na master ne ba kocho em supi na momo em supi ba bongi sta bomba so déjà comment ta que sopi otika na so pour le président Caleb Amkolo président la besuka jamais na ndimi akotika moto ane pelatina suka ba fandi sa bango ba sole bango yo suko muto ekolo ba biloba lo ba mampala mo boyi comme moi na na ebiete la mona yeka jour na internet mon garçon mo alora pedi waza mo pembe boye asala ke mission na fille mo loba soka melaki yamba soko vendaki kuno melaki ke pas subi ni sala ki ya bandi loba keba soigner langage ouais il va respecter les cours dina na monique azui à moins que là c'est la bécama fauché a bengi na ici pechanga ya sa nini ya ko intervenir sikoyo ici pechanga asali nini o bondi ko tumba bolu ranki entre na sila poko gomo tumba sango ici pechanga na sila bayoka na te wana ga pino ba pandi sango lokuta kande bolo baka fouette basala ka boye bakoma boye na boye sila za mwana mabe o bona botika komba ici pechanga otika ko te ici pechanga makambo ya ye na dina na ya kine ko intervenir otika mwa masa batava ile kina pa kina ici pechanga no d'abord ne mona ya ko ko lo ba ngati OK ouais et nature mona kine natia ko lo bati aloba mingi to mbolo lo wa ben lividi makasi abotika biloko wana mo ka pona pelisa mo pechanga na sila à quelque chose ba koma na moi distance de boloba na ndimte ko zana ranki ndemo pe mu nani dina na la douce bon kabona raté biso sana pona otieta pona opesa moto te congolais loba tema mabe OK si vous avez un mot conseil et si on a décidé la une neuf trophée on est ça bon ma passe makasi Exemple TV du Toko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV du Toko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Toko, rien à dire.
Eh bien voilà, chers très amis internautes, merci à Binonioso parce que place Bozali, vous s'appelez déjà, vous l'avez dit que non, émission d'ambition et bandit, donc quand sur la boîte, tout le monde a directement Orly Kanza, Mister Lovalova, autrement dit Avatar. Donc merci. Nengue Bopona, vraiment chaîne Kitoko, exemple TV, chaîne de nos préférés, tu peux servir nos actualités sur le merci à Cordo Barezi Baza, merci Nayo, merci les journalistes, merci à Deo Nassima Machine pour Salam Sala Kitoko, merci Nayo. Et en plus, merci à Mama Zoé Kumba, donc Oyo Azana pour nous soutenir Orly, Mama Zoé Kumba. Et merci encore à Mama Marie-Noëlla Bibondo, Nakati à Canada, il y a Papa Lucien et merci encore à Tantine Anto Nakati à Paris, et merci à Justin Lubem, merci Nayo, merci na Batunio so Oyo Bozo soutenir les informations, le lot, Toye, Tobeta Masolo na artiste. Tous en artistes tout solo là car makambo oyo ezokende mais nako linga ensemble ngana bino to découvrir tous en moi ba artiste belé ba leka awa ba ko défiler awa tout solo na bango sur base ya makambo oyo ezoleka to beta mama solo nango. Bonjour maman. Bonjour. J'aimerais bien que yo moko batumyo so bazota là un exemple TV ba on se présenter ba yo pour ba bio déjà. Ngai kumbonanga Shada Mbombo, Shada Love, mama bolingo Mbombo Mabika, kala mwana muluba, ndinga gilelo. Ouais. Vous comprenez déjà que on est là avec Shada, l'un de mon lobeli, Mouto à l'obelaka. Bino vraiment boyo kaka bosepelaka na ependenga lobaka Shada mo ba puissance belé en somo comme on en appelle à la raté pour nani. Bon, puissance belé ils ont un cas par rapport ni ndeza biso ba théâtre so ba benga ngate. Na ko s'absenter kaka na YouTube. Dans tout le monde en a cas selon des mouvements de fonctionner mais à part ça théâtre na comment on a pour présenter des émissions na canal MTV pour molos il a ba ko me film ba mona bango lo lend ba mona ba na bango. OK. Donc comment na bango lo lend mais aux chroniqueurs vous appelez mon pandisango ba makambo mususu comment on les caille comment on ça la bien est-ce que musala yango ndenge penda ba chroniqueur rebelle otoyi na kata internet to bango et yo pour mona on le mona bien to na selon ngai po na kuma mona ba na monde oyo ba o ba tangela ngo so kuta mama ba ke non nga pe na sana tangela ngo bino ba chronique faut tout ba journaliste mais kota pe ka ba ngo ba tangela ngo po me lo mabe na ba tangela ngo na ba tangela ngo internet ki na ndenge ya mabe parce que internet comme on to ça l'émission yo za journaliste ou surtout à chroniquer mais oyi comme finga bato ote bato ni na ndako au mona ba insanité moko zo bima bo so dikeni na bana biso ba otana ndako lobi na biso sandeni au moins pena ba ko et comment ba générique ba mère comment ko beta na internet on rappelle ba journaliste ba rendre moko mo finga ba maman ko finga na ba famille donc pour na ngana mona ngo bizarre makasi merci vraiment lelo ba chroniqueur ba comment pelisa moto na ba makambo belé comment pelisa moto tali comme bimia moki ba comment pelisa moto et ça là bien journaliste chroniqueur hasard moto bomara moto hasard au milieu du village toi hasard moto parti non hasard moto parti té donc yo za na pona ko boma moto donc journaliste pona ko boma moto wa moto parti plus de l'autre comme mona ba journaliste a fali ba koma ba journaliste a faire ba koma journaliste héritier wata ba koma ya wera son ba koma OK ça peut monter yo za journaliste za na pona ko yamba moto nyonso tout mais ba article ba mo ke na ngwana kitoko te donc yo ndo za na kati netinga ni na sala émission na droit ko yamba moto tout on mona yamba sauf ka moto te ya mabe bazara banane ya mabe zara banane te na ça pona tanga ba compoter pona tanga ba compoter te na za ndanga rankini te oui moi quelques-uns ba sala dit total na mona bo ba sala bien na mona pourquoi OK na pourquoi ba injure bo c'est pas bien pourquoi ça on est bato ba sala musala bien tout ça ko apprécier boko ba kana sala bien ba ba sala mabe donc na ko sala pe muntali boso to ya suka te pona ote ya bango eza muntu yo moko faut sa conscience ne loko sala ndeto za lelo faut to penser en avenir lobi na ngeza nini total la futur te total ka présent mais futur na biso tant tolo na lelo il faut to to buka ba fruit ya bien tant yo zoko na mboma mabe na futur no buka ka mboma mabe donc faut tala to za lelo sur lo botité to za na bana ba mikie lobi bana ba okola ba tala ma biso ta mama bando sala bana bandeko na yo la camarade banana yo c'est pas bien. Ouais. Merci vraiment, c'est pas bien. Le lot tout le monde dans le monde artistique moi mbinga mo ke koti moi ko beba na mo ke koti betira mais koti tout le monde kuna ba titre comme ka mikolo dinana
sila misalu itil pechanga moi ndinga moi ekoti par rapport à bandenge babendani bakabwani bapanzani bo bato bakotia mo bapilipili moi mike eza bandeko na biso bachroniqueur oyo tobingi bakone fois ti biso oyo tosa mosala ngo mpe bien te yo siko selon yo etant que mutu oyo ayebi makambo ndenge ekendaka okoloba na nini par rapport à ça mpo na ngai elo na remarka biso bacongolais tozalaka mpo na opelisa moto so tokende bandeko na biso mosusu na bamboka misusu to tomona banigeria tomonaka na ndelo biso ya bacote d'ivoire bacamerounais baza na bagroupe ya théâtre baza mpe na bajournaliste mais je ne pense pas que so likambo ezali oyo ya kozwa parti puis apelisa moto babi moto ntango epela ezalaka na bato bayaka mpo baboma eno mpona koalime baninga bazika bakufa ntango yo ozopelisa moto na ndako ya voisin sasure mpe lobi mpe ezongela yo mpo na ngai makambo ya nayebi te ngai nayebi ke eza dingana na sila sila mais non mama dina nanda bengaki iti pechanga mpo aya kointervenir na tableau ya oyo fallait sila bisalo asala ndenge ekeli mwa eke mwa mabe na ndenge mwa bona eke mwa mabe na banina na part non nde babengaki sila bisalu ayaki kose présenter te bozo juger sila mpona soka bato bazoloba azalaka orgueilleux ndenge aza wana azalaka boye na boye sila mapeka likolo boye na boye babi kojuge mutu na mosika te tanke toyebi likambo to toyebi programme ya motu te sila motu ana baprogramme na ye mpe moto akoka na vie aza te botika kojuge moninga mabe parce que makambo adinana na sila tokopelisa moto te tokokota ngo te relation na bango quand moi chada ebi nde banda te namona bango ka lelo bosa ba video banini bango kokota te mpona pelisa moto bango bopelisa ba moto otia ba dessin mwana bazami bato mito esala bien te donc bosa bato so na tali bien si la bekam bato beli balinga te et surtout dans le monde na biso et belé balinga si la bisalo c'est ça l'attention la tension parce que ce qui moninga na défaut luka beauté yaye aller corriger erreur et non on critiquer moninga par rapport à faiblesse mo bo ya zana ngo tozananga pona côté ya mutu abongisa mabe comme malamu bini beaucoup mo critiquer ye na ba appel ba maman na biso ba benga ba finga si la kutu ndinga zana bona yo quand on c'est pas bien et puis moi mbali mo boye ayebanité azé le côté azoyi anandimite dina na ko tinda moi mbala na nina mona dina na amwa si pa na bagage amwa sa bagage amaye atambola na basi ya mbala APD oui APD ko tali bo APD mambo loba azam na biekte ausali émission mo bena film mo boye azo critiquer sila abenga sila soki beki soki na eyo nani contre nani pour na katika bango tout baza bande konanga parce que baba congolaise baza basia na yo ko finga sila bisalo te alobi nini ke sila asisete aluga ki penani dinana ya ko epole chaîne nga po fulanga olo makambu le compteur au perdre aussi la bala théâtre kalaze loko te au fini makambo ko yebite olo makambo yebite donc faut lugo se renseigner luga ko yeba histoire donc faut yeba ni to luga yeba yo monsieur luga ba yeba ndenga biko luga na ndenga ko ta ranki na bango te pesa monto ba lufinga sila bisalo te et puis sila c'est mon idole na linga ki makasi na linga bango to makasi oui asa il donne na théâtre ça la nga passe quelque soit bende ba oloba ki yo asala ka boy ba kuma so ba benga ka fume ba lute bona boy bondu ka muninga na bino te yo ko fini te neti mwana wana oza boye loko te yo ko finga sila bisalo te keba makasi pe keba makasi keba na tio penda musapi yo ko finga sila bisalo te ina na master na eti yo niveau sila po finga sila dina na master ne ba coach em supi na moment em supi ba bongi sta bon ba soli déjà comment ta que sopi o tika na soli pona ndimite ke tango tona mikolo président Caleb amkolo président Lambe Sukari jamais na ndimi akotika moto ane pelatina suka ba fandi sa bango ba solo bango yo suko muto ekolo ba biloba lo ba mampala mo boyi kombo mwana ngo na ebiete na mona yeka jour on internet mona garçon mo balo peli baza mo pembe boye asala ke mission na film mo loba soka melaki diamba soko kenda ki kuno melaki ke pas subi ni sala ki ya bandi loba keba soigner langage ni ouais il va respecter mikolo asa ya batu asa mama batu asa pe petite sœur ya bandi rona yi keba pona ne babenga ki
ici Bekam aya ko intervenir ngana vandi nang ici péchanga pardon ici péchanga mu pécha c'est mo bien femme mo douce na il est pas trop dina na monique azui amoni que là si la Bekam a fauché abengi na ici péchanga aya sa nini ya ko intervenir sikoyo ici péchanga asali nini obo ndiko tumba boluka ranking entre na sila po bogomo tumba sango ici péchanga na sila bayoka na ngate wana ka bino ba pandi sango lokuta kande bolobaka chronique fouati basalaka boye bakoma boye na boye sila za mwana mabe bona botika komba ici péchanga botika kote ici péchanga makambo ya ye na dina na ya kine ko intervenir botika mwa masa batavali ne kina bandi kina ici péchanga no d'abord ne mona ya ko koloba pindati OK ouais de nature mona kine nature ko koloba ti aloba mingi to mbolo se ka kwa wa ben lividi makasi abotika biloko wana mo ka pono pedisa mo bino bolingaka bat ba swana ba beba na bino bozwaka ba nombre de vie bo sepela ka kitoko te moto so epeli ba bomaka moto bate botika na sol péchanga na sila à quelque chose ba koma na moi distance de bolobaka na nzimte bozana ranking ndemo pe nani dina na la douce bon kabona raté biso sana pona otieta pona opesa moto te congolais biloba tema mabe OK si vous en avez moi conseil et si on a si la une 9 trophées on est ça bon tema passe makasi donc 9 trophées ne belisa ba tumito moi conseil moko boye moi par rapport à ba chroniqueur par rapport à ba artiste moi conseil moko pesa na ba conseil za na ba chroniqueur na biso boluka fosaka toluka tozwaka ba information na source OK olingatika soko yoki alors aussi surtout ba direct ndé comme ba direct a checker rabo na ba youtubers na biso ya kuna akozomba moka palo li munoko papa munolo kwa baba na bata baba bato afana munolo kwa nani mais on ni museleke ta olianye papa boni ko pesa ko ba n'importe quoi OK et ça bon te boté aka bo so information pe na source bo misu na yo kaka o internet tel bo na boy nous on information source te parce même bali lo ba pd OK bo yo yebia ngote ba mbali ba ba pd e belé tellement sentiment ko sala ba on connaît comment ça l'objet on se lo ba lo batina munoko OK et qui tonté merci vraiment on a ba bande na biso ba comédien bo za na mon bo moko bo tiga jalousie OK po eloko e comme ba comédien jalousie OK oya leki oya sabo oya leki bo muta leki muto ati muta leki biso tout et nzambi c'est ça président de la république kuta leki biso te poso to pe mandeng muso to kundama na mabele po mona ke nzabe kanda leki biso tout OK botika biloko wana botika di jalousie ki songi so mon o ba bien bo ke kuna nga ko monta oyo nga na ko boluka ba parti puis kitoko te papa bo moko mama bo moko siko tina ni yango ki songi ko panzana ko tonga ba tutina ba poto bo tonga ba bo keba et puis bon bazala ba budget que no ba pesa ba message pas bato basala ba émission na poto kasi ba kuma bongo ti ba kuma bongo ba 50 euros ba tindelo yo o luke que nous asija ndeko na yo beta histoire a vie na ye tala o bo sala na ba YouTube et ça vie à moto ngolo moto mo kufa kandi bo ndo ba makama ba tungumba mo fina moto kufa awa na hebiti ezande to sa conscience merci bato belé balandi bato belé batalio okolo bana bango ni mon message na suka moi dédicace no moi quelques personnes batalio poto enchaîner na bato balandi nga vraiment na linga bino mingi soki moi mukie neti na ba chronique ça neti mama na biso nani manike de John alali ni kala mkando finga basi ya poto o mena nini o basa poto ba otula bongo yeso ki otula te manike me faza na ndako ni balati o manike wona mi bali combien abimina mi bali combien pour vendre kaka bali pambo ko bani ko finga basi ba poto yana sensité o li yana sensité pour mona ke bo so be ko vendre kaka boye ata bi ba confront chango bongo fete to bondisa o finga basi poto basi ko batindela ko parfait basi poto batindela ko bona bona ya utika magambo wana na basi poto na bitu to aka basi yo ko lo finga baninga te o bana mi bali baza propre te ba mi bali baleki yo OK baleki OK baleki manike baleki manike o manike te mala basa poto aboni boniko ai moto lo ba vérité to tika mamusu mi do balo mon message na yo par rapport message na ngezali ke non pona basia na ngai dinana na sila Bekam bobongisa boza basi ya mayele boza basi o moko boza itine la société boluka bobongisa boyokisa
bato wana soni bao baluka division na bino oui botimbia dia ba jaloux na bino balinga bino to na besoin de division na bino bokisa bango soni bola na biso bana bango to bosala ki age na bino osala ki mokolo mais ser na ngasi la bekam so baninga babenga ko faucha baninga na émission tika na ba tournage na bango tika eloko wana yaya lukaka obongisa po ezaka mokeza ka vie esa eloko te bongisa kaka bozala ka bien vraiment bozala bien mais ser na ngasi la bekam yeba ba yo yeba te belé na libanda te wana ba fan comprendre ba kaka ndenge na makambo eleki ya comprendre ke belé na côté alors ça les missions so boya ko bimiso alinga ça ne pas faire selon moto comprendre ba yini na yo vraiment je vous aime ya trop la linga bino mingi merci beaucoup na batutu oyo balandi biso vraiment émission de début jusqu'à la fin vraiment ba remerciement na bino belé na ko poser ba dédicace na nga aussi merci beaucoup vraiment na Nzambe le tout puissant merci à toi babi mazolo Motema Yuma Samba, la grande dame. Merci à toi, Maman Marie Médiac à la Rose. Nous avons un membre Top Vision. Il y a Papouche Yves Lubamba. Nous avons Raissa Zatonga, alors Motema, Papa Joël Zatonga. Nous avons Nana la Sédoise, moi femme mariée, femme légitime. Atonda Souki, Atonda Poil, moi c'est à Pembe. Nous avons les Shangim Swele. Les Shangim Swele. Moi na maman Jackie Bosusu na Boston avec na kina autre zonga salinga ba bien Esther Dende on ba gros bisous merci à toi Paulina Rosaria Antonio angolaise na kati français maman na blessing vraiment ba bisous na bino tout belé Naomi Okitango balance dans ma grande sœur chérie je t'aime ya trop bisous bye merci vraiment merci na batunyo. Petola kangai tina nini natika nzela na yo nakola na seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Kolo
papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo ndo opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza ya
chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Oh. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Je suis comme un vie. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Mon danger est loin de toi, sans la foi ni espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ce monde. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je ne parle que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise
Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.